Bonjour, bonsoir, na fan nyoso ya deka Flash TV, fan nyoso ya doma boss la Paul Kamoko c'est Lix elle kona bo baxelanga Ekle. Bonjour na boss nanga David Kanyama depuis États-Unis d'Amérique. Bonjour na cameraman nanga DMDM bala mbeshi ya mwindo ya bomisa na ebongo pona doma boss la kosate. Doma boss mutaza bongo te jama kokosate azabu non. Donc ça constate lelo do maika po masolo ka baninga basi baninga basi kaka lelo bele ba fi oyo bazala akoki ko lamuka na ndaku na bango bien na ndaku na yi atongo asokoli nzoto na ete asokoli minu na ete abongisi ndaku te asali musala moko te wana piu akyo vandela masanga. Bino mona kaneti exemple bémission na ngande na sala côté doma lo bakaka boye doma sala ka bote nga pesa vraiment conseil. Na pesa conseil moi c'est pour ba respecter yo mo faut se respecter premièrement. Moi c'est pour ba respecter yo mo faut se respecter. Moi si jamais akobi mananda kuna bangwa sokolité. Moi si jamais akobi mananda kuna bangwa sa musalate. Moi si jamais akoza kyo alamuki kana tonga kya vandeli masanga. Tala omoni lelo ba garçon ba cinéma ba fie belé ba comment benga ba fille de bar pourquoi yo zo kaka ozo déjà kala moko bien bar moko boy chaque jour ba mona ko kaka chaque jour ba mona ko kana bar wana ba biso ba moni on attend te ba moni na ba aso moni avant midi te ba moni après midi so moni après midi te c'est que soir fozala ba ma pena ki eye ko banga te kala te bo moni en kota. Tango qui est bon au pays. Yeba moi c'est sur mais la masanga trop, mi bal pe bando la ou pamba. Pour normalement masanga pe ça soif. Masanga. Et pe ça soif. Nandimi pete ke mobile moko a cause ke na moi na ye mobile alinga moi na chaque jour à côté ane ka bar na tonga côté na ye ba vanda ka ba mela ka masanga. Ndeko moi c'est ça mobile a bon ya tikai. So eza volonté na ote mobile ndem tabimisa ko bongo tikai po mbalo alinga mwasi na jamais akuba ndovanda amese masa to mona trop mobile o soka lingi mwasi elo albeso so mwasi o melebela webisi abi armela masanga ebele bepwani te nga lingi bongo te na pekso ko mela te mais faut zala ba limite mais mobile azaki abengo nyoso za wapi ayaka boy kutanga place boy bovandi masanga banda bovandi la masanga alingi oti. Soit on vend son babar bon et ba jour au bala yote au bala moi c'est mususu mobali nyo sotani nga moi sata moi oh fio za sérieux o so na vani na ndako noza bien o boy me bali batala habiso balandela habiso o tambulana no procédé yeba mutu no so lali kutu atako to lali te deke o vandika tamula yo lobelo to kanyi munoko. Tango lingo loba boye oyoka order moko bimar bosko yo muto lali pendo mona so lala so nini ti tongo o procédé muno no ezandeni oke so vandeli su masanga mobala on pa oyebi so so to ke ake po mo aka mo sa kwiti so akutena mbala kwiti bayoka na solote pa oyo ezana solo na ya munoko uti na wepa na bango pa uti na solo na munoko pa ata ba pesa ni ba bizu o mona ba oyoka na solo te ezalo kwa mutameli cigarette na mutameli cigarette o moko oyoka mninga sola zate muto pa mema sanga bo oyoka na solo te ezande mona bato ba procédé ba mi balé mino solo ba oyoka na pe solo te ya minoko linga oza mwasi moko za la rare. Oui, c'est que mutu moso abiki namona fimo bo bima boy sepela na fi on vanda wapi ye tala po moni za la pasi ye penda do baso moni abimi bo seka bimi so azongi akoti po moni vraiment que nyoso moni azo lekaleka aza bongote au moins témoignage qui kitoko mais so te namona fimo bo andeni tu because ko banga te ya msupe kande to vanda bo o mona ka olekane et où melte yo wana pe obando leka non réputation ya moi si basomba rangote mi bala akoza ke abebisi bien réputation na garçon na za mobulu a garçon mais olinga moi c'est pas bali mais moi c'est ce de OK que moi ça na za mobulu pona mobali aya ko balo yaya ils a vraiment passe
to mi pesaka te na sentiment mo boye ya masanga ya baloyenge lobi na biso esuka wapi omona film mususu banda avanda kiyeka na telefone na osani aoluka ka numéro ni nango mutu ni nango akobenga epo akende komela oui biso tout omela na biso mais toko comme ça comme accepté de cause à l'accepter que ba mona o ke nyonso tout yo mela kaka moi c'est bon a bon ote ba fana de ma boss abibo s'abonner ceux qui ont mon émission na ngai o CP na sujet wana kende nango benga mwasi na yo vandisa ye loba yaka no yo tano émission o yo kana tifi o ndenga o loba landela no fi o maloba o azoloba o loba ndeni po ba fie bele ba ko ka émission na bisote bon baza ba on be émission ba sala wana ba sande bo considérer wana nde bo mona ki oto zala so ba fi mo so ndeni te ça la émission pona epé ça peut mutu moi mayele mo boy mutu zo mayele kai pa mutu bison surtout na mokili muta koka zate ya on hotel me bande konanga ya bas o azala la mukina tongo asale loko te ye wana kina yeko mila masanga ye wana keina yeko sa pe en plus masanga o mela etina bino na babitumba etina bino na koswana etina bino à quoi bon au moins tellement so meli déjà comme soulé ata mobile no lobino likambo au moins kaze loko te o bandi mafinga likolo na respect pour m'ba les athées surtout sur meli masanga respect pour ma camarade m'ba les athées surtout sur meli masanga au comme il y a beaucoup de contrôler tes camarades m'ba ino comme ko simbe comme caresser au moment le roi comme so ndeni ni ozibo moto na mo bimba o mi pesi ko ta camarade m'ba ino ako bimba na pe na sa kwiti wana tout le monde peut ba camarade mbele bele ba lala ba se ba camarade na ba on a ça kwiti azu pa bimina yo pe après non soni wana ezande pa non moi si oya lo bani to bomba mobile na ngai ba to be ba to yebati non moi ça kezala bongote moi ça zala bongote moi ça melaka masanga te so na niveau so ki ndenge nini te ko linga te ba bengo surtout so comme na combo déjà ba bengo fille de bar yeba esili pona yo fille de bar de baba fimo baba chitoche bato ba benga baba fille de bar afia na moni azane légère so ozui ozwa mbala moko ya moi ça masanga so sombi ka masanga ya nga mona te mutu mo ba somba masanga ata na 4 bouteilles ozwa na oyi pa ba yebi déjà fille de bar boko ma peso vandi na bar ngo mi na masanga o mona mutu mo to yebi so moni ekabwe on a ndeni ne so avec na musika wa talbo yo no tomboli mulanyo selo ko tomboli mulanyo wana présenter sombelanga pona nini na oka esala nga passe bande mo basi ezate ke na okiti sabino kyote mais sala nga passe ko yeba ke omona mwasi kitoko mutu mo ba obeta masone po nga vanda trona ba mibali so vana ba mibali pendo bikete so okomika vana ba mibali trop oyeba ba mbende bakitsa basi moi ça zabisenga sengati pour s'abonner kuna s'abonner na DKM Flash TV en tout cas vraiment vous avez décidé vous avez bilanya de ma boss na pulga moko c'est les leaks c'est un vaccin ko na ngo aigle en tout cas merci na ba fan nyos balinga de ma boss bolo ba de ma boss boa ka batute pona nini boa ka batute pona nini nga mona re ata na boa kiyo esani ata pe na boa kiyo te esani boss abonné à DKM Flash TV oaza posa ke do ma boss abwa ka eli banga soki moko alobi po ba fan na ngebele baba ka doma baba banga na te mais soki oza posa na bwa ka yo oyebisinga kete do ba bwa ka boy bwa ka na bwa ka na ngai bato be bo adoma yo ma be mission bwa ka batute eza oyo nde na solana ba fan nanga bazala vraiment ba fan o bazala ba bwa ka bango te ba boya ka ngo mingi mais batinda rande ba mbongo na ba solana kitoko bisous kuna